Kolo apolinga pona intervenir na deuxième sujet, mabe ezilisaka mutu na libulu. Mabe sujet c'est mabe. Mabe na bomo ya mutu ezali nini? Mabe na bomo ya mutu emandaka ndenge nini? Mabe pe esalaka nini na bomo ya mutu? Ba conséquence nini ezali na mabe oyo yo mutu sala? Ya Nzambe apesi biso terme ya kopartager mwa oyo. Alors penser à mabe ya monde ekwesaka mutu. Mabe eutra na penser na se motema ozokanisa misu emoni motema ekanisi. Alléluia. Motema ekanisi. Après makolo etelemi pour le sala les kapolo kanisi. Eza mo côté. Donc mabe eutra na makanisi. Chapitre moko esenga passe awa tango Nzamba utuko détruire mokili. Delige salami. Et Noé azwili kanisi ya kutumbila Nzambe beka. Mais tango Nzambe ayako visiter Noé ayebisie na sepe na libonzo oyo Noé tumbele ngai. Kasi na ndimi mabe ya moto ebanda makanisi ya moto ebanda wuta bomwana na ye. Yango na kubonga susu mokili pona na likolo maite likolo mbeka oto pela ngai. Alléluia. Amen. Donc mabe ya moto euta donc mana makanisi ya bomwana na ye. Yango zokola kana ye. Pe na Ecclésiaste 7 verset 9 alime biso ke Nzambe asala moto malamu ne moto ye moko amiluka galini ni ndondo. Donc Nzambe na ulamu na asali yo ndenge ya Nzambe asali. Atina katu mokili apesi yo ozo moposa. Azo pesa yo ozo senga ye. Alors maintenant ce que le tango ozo vivre yo moto ko moko découvrir ba kambo mabe okende ko kosa ba contrat nango. Mais vous avez la volonté de Nzambe. Et chaque fois biso ba chrétien tanto les campo on les okoyo sambo Nzambe kaka zo tantengai yango les okoyo bible zo te biso ke Nzambe atanta ko mutuna mabete mais mabe e utra ba posa na biso ya nzoto posa ya motema adango ba ide wana e utra motema yango tina biso to sana mabe et puis tant que ça mabe wana conséquence mo za kufa. Alléluia. Alors Jérémie 17 on a dit biso que Nzambe atalaka makanisi sana se motema mutu ayebi ke makanisi eza mabe penza mais nani akoko yeba makanisi sana se mutu. Alors Nzambe apate makanisi ya motema azo contrôler biso apate makanisi za motema na Yesu za kanisa malamu zo nango esi kanisi za mabe Nzambe azotala kuna peto moni tango kaye algani ko sala mabe na ndekone Abel ezaki na makanisi. Alléluia. Mais Nzambe le kwaza bolingo a visité na tango ezaki na makanisi na yengo wana ya ko sala mutu mabe a posé question kaye okanisi ni na kanisi ni lokote mais oyo zo kanisi wana suko eza malamu okolonga yango. Mais ce qui est ça ma paix, il y a que donc le roi est sombre, il se repose là. Alléluia. Nzambe a visité le temps où azana makanisi ya kosala ma paix. Mais tant que Nzambe longo la présence là, pas quelques minutes après, azune te connaît Abel, donc il est au temple. Pour le baquet au temple de Langa, à quel ça lui abomi. Tant abomié na retour pour rencontrer son Nzambe. Nzamba tobie ndekona Abel azali wapi? Ngana za mukengeli ndekona Abel. Ndele ko tuna ngai ndekona Abel. Ngana za mukengeli tala réponse za pesa Nzamba. Alors que Nzamba azaki prêt ya kusungaye apate makanisi na ye. Pour te confesser les kanisi wana. A confesser idole zango. A confesser péché zango. Pour te Nzamba alimsaye.
alongola. Mais le coup là a santé taki alingo yoka na sabete akende ka kusala ngamo c'est le son. Le ko makila on a belle. Bantikonanga yango makila ni bosso supanaka. Yango nzamba sala alliance avec makila le makila mutu bosso supanaka. Pour la colline c'est le sumo moto. Et c'est que makila mususu et sopana. Yesu masia ayakubota. Ayaki okufa ne buluzu pour que makila ne sigine sopana. Pour effacer les sous-mois. Tant que Proverbe 4, verset 23. On a toujours mon Proverbe 4, verset 23. Tout le monde Kembaka na makansi oyo ezena se motema na yo. Pamba te yango nde moto ekokobongisa bongo na yo. Alléluia. Nzambe azoloba na yo na ngai. Nasani nakemba kana makanisi oyo za wapi na se motema na ngai. Poto sola kanisi kama malamu yango ekobongisa bongo na ngai. Mais sola kanisi ya mabe maye bongisa bongo na ngai ezati. Na Proverbe 28 verset 26. Kuna lobina biso le Proverbe 28, verset 26. Alors, vous voyez, moto oyo anandaka makanisi ya motema ye azali zoba. Alléluia. Donc, soko zuni kanisi ya mabe na motema na yo, pe olandi yango, pe ko sala yango, nzambe azonga biso nani ba zoba. Pe nzambe aza prêt ya kosunga biso apateli kanisi ka kozui. À partir de mon a tenté de penser. Même Adam et Ève, tant que Satan a côté le serpent, ils ont ma alléluia. Ma canne, vous qui Ève a partir de penser à mon témoin. Pour dire un type de cahier, à que nous sommes à nos enfants, à que nous sommes à dire trop ça va payer ça. À que nous lions pour Mawana. Pour ce qu'on liango à Sumuki, à 4 alliances d'ensemble, à ces pays. À partir de ma canne, si la mission de Ouïsama. Yako nzambe azosenga biso a partir ya lelo oyo soki oza na likanisi ya mabe na motema na yo bimisa yango. Yako nzambe aza mawa to na motema alingi biso mingi alingi yo na ngai mingi yango atemisaka basali na ye kata biso basali bazala mpona kosunga biso bazala mpona kolongola biso mabe pour la kolongola biso babuumbu oyo babeto kokota bakontrat oyo kolosi ye ye nde mungu nzambe apesa nguya ya kokata bakontrat wana. Alléluia. Même ata bascience okiti bazoloba biso bachemin no retour soko okoti soki osinye ke okokobima kuna te soko obimi kuna okufi lokuta liboso ya nzambe. Alléluia. Nzambe apesa nguya na basali mpo kokata connexion wana kokata yango mpe kopesa bomoi soki oyebi oza na connexion wana tanto ya Kongo. Alléluia. Soko kota na monde wana mabe. Monde wana Satan. Yesu aussi azomo monde. Yesu masi azosala. Yesu masi aza prêt pour kosunga yo. Makambo balobaka na yo ke chemin de nos retours liboso nzambe moza bongo. Et pas nzambe si yo reconnaître mabe na yo. O reconnaître lisunga na yo. O reconnaître osali. Nzambe na ngala sali mabe. Na sali mabe mingi. Kana tamu laina umerika mko limbisa ngai. Nzambe aza prêt pour limbisa. Et comment vous savez passer David, dans la Bible, l'homme selon le cœur de Dieu. Nzambe alika kama bete. Même à Moussana ya azandini asali kama kwa izile mabego Nzambe pesa etumbu. Alléluia. Mutu nyos dotala awa David asali kama kwa bego Nzambe. Mais Nzambe a l'obéi pété. Nzambe a quel obéi la prophète Nathan. Quel est ça David et Capo. Mais quel est le cessé? Vous voyez que c'est tout droit. Il y a beaucoup de partager à bout de haut. Mais prophète Nathan a écouté David, a quel décès? Il cessé. Mon cause. Et ça n'a monté mon coboyer. Azaki n'a le bon ennemi. Pena kata mboka wana pe moko pe azaki na kewele mukie moko kaka ya pamba abandi ko boko la mwana na kata ndako
Mais mutu oyo azake bigole belé, le quoi c'est que mutu a puissance, a que pour autre la makasi. A autre les boy on a les pauvres on a à l'ambel encore baya ya bakenda. Mais David mutu a dit tout ça. Il mutu est tout bon allez. Alléluia. Amen. Prophète Nathan a taillé makamone zayo. Alléluia. A détaillé les tambours à sali. Ou t'as dit qu'Alessi, on a vu les autres qui n'ont pas coquille ça qui a beau. Nous avons regretté. Yo sali a voulu au bon mais nous avons besoin que ça y David. Et vous avez bon moment. Mais moi, n'a pas bon maï à couvrir. Uyo okyo ya mwana se kwa ndoko mais ngana kotinda mutu akosaka babeka basi na yo en plein air. Alléluia. Mais David a 50 bolimbisa. Psalm 50 eza David alelaka utele songa kokota manzabe limbisa. Mais le quoi nzambe a prononcé qui déjà baloba na ye. Mwana de retirango mwana kwa bota bakona azaki malade mwana kwa sama. 7 jours à carême. Nous avons moyen d'enlever, pour le battre déjà. Moi, je suis couvert. Basi na ye, moi, je suis propre Absalom. Après, il faut récupérer Basi à Tatanaï. Alors, on a plein d'air pour le battre pour moi, je suis alléluia. Donc, c'est que Madame Nzambe, donc il t'a dit Maka, et ça, ça va faire. Mais Nzambe David a 50 bolibisi. Mais Nzambe alibipe akukufa tempo na biso mongona Nzambe alibisi. Mais kasi par conséquence moyen a tulongola bo ezali. Yamba le koto banga ko sala mabe iboso Nzambe. To banga ko sala mabe iboso na ya Nzambe. Pote mabe ezaka ba kashi mo mabe. Nzambe atika te mutu ko sala lisumu ko ayi keza lisumu. Ata epi et ça que se trouve après ça est tout dans mon Dieu sur la paix. Alléluia. Alors kuna nde badeko nangai likomoso sananga pasi Paul azulu bana Romain likambo oli ngako sala na sala ngoti. Mais oli na sala oli ngako sala ya madame na sala mwana sala ngo exact. Donc à comprendre que ezama beza kat na ye et pendant mon thème et ce tindi kakaye avec le sama be ol zamba boyi. Alors ngapena usana kawa yope usana kawa pe ikambo oyo bimana ngo tamso do oya ngo tamso eko boza décision atwa lelo oyo likambo oyo mwana sana mususu mais na mwalo baboye mwazo na mboya il faut que kuta basala nzamba tindi biso na kosunga biso tumbela senga bolibisi pe ye mungu anzamba kotelema mpona kosispa l'esprit eza la esprit alléluia eza esprit akosispa yango epe okozwa bomoi ya seko kotaka kobatela yo e likambo mosusu mpe na kosukisa yesu basi abikisi malade moto moko azali malade abikisi na Jean sotanga na Jean chapitre 5 ou 9. Maintenant, pour toi, ici, alors, rencontre Jésus-Christ dans le temple. Yesu Masia akuta naye, alubinaye, est-ce qu'on dit le moi dans Nzambe? Alléluia. Abe wapiye pour na nibinaye. Ngai ona lubinayo. Afukami azegi nasi. Mais Yesu Masia teye yoka abikisi mais na rencontre l'église, moment côté. Keba kozonga babe wana pusi de kambo bikoleka ekokolela yo. Alléluia. Motona ateyami. Pour yo mutakoza bloquer la esprit babe. Yesu Masia kambola kanano abikisi yo. Pour yazo espace côté ya yo. Espace côté yo makambo oyo wanako. Pour to oboko mutebo yo bimisa ngo yumoko. Pour te Nzambe alongola kwa bete na moto soko mutatubelite. Alléluia. Il faut autoubela pour reconnaître. Yakoza kabisa koza mtu ya kuyoba koza mtu kwa bomba kwa kusalela ya Nzambe ya Mungu.